Aux Hollandais, a travaillé ancien ministre il y a sport. Oui, écoute, dans le gouvernement il y a Matata Pogno, Matata a construit stade municipal. Non, Kabila c'est déjà. L'époque, on a toujours une époque où on a déjà. Donc, tu as opposition, et ça fort. Il y a une pression de chef d'État à travailler. Tu as opposition qui est un tribal mal placé. Si vous êtes vrai Congolais, il faut une histoire de Mboka Oyo. Ndenge Bandaki, Ndenge et Komi. Le gouvernement aussi bibi bato Kala Basonga. Nabi Soboye, Nazam Mutu ya Mutute. Non, Nabi oui. Muta Basonga Awa, Azate. Ozolanda. Même les IDPS Muta Kongo bien. Nabi IDPS c'est ça le ministre Yamboka. Ozolanda il y a parti de Songoloté. Il y a parti Yamboka. Nabi oui. Ba ministre o Barozonga, na o Barozonga te etalinga ite. Etali premier ministre Abideni Aoussa eloko wana. Merci pour Kimina. Mbote ya balandinyo sur Congo France boza ebele akolanda piso partout bisika no sozwa mebino. Merci na confiance pour na fidélité na bino na présentation émission le les ali toujours Dieu merci bien bande tolobaki na émission elekaki ka toza awa boluka biso na gauche droite toza awa to boy ba polémique to sa la mboka toza la toujours wana bato ba yebi biso na privé ba yebi ka to mesana ko lobalwa mingi te biso to mesana ko servir mboka lelo oyo to yambi miyake o azali moko ya ba parlementaire debout parlement lumière na kati na zando pe communicateur ya IDPS tozana yende to meka kosola par rapport à nomination ya premier ministre to beta pe sous lisolo ya procès ya Chebeya to kozonga mwa muke parce que toza Nathan Mingite to kobeta pe lisolo ya 39 ans au UDPS ekokisaki yango ezali moka ba tsote to kosolango na miyake tozalaka toujours wana na ba combattant UDPS na ba parlementaire debout na ba membre nyonso ya parti politique partout nyonso beaucoup koyeba tozana bango ensemble pour katomeka kosala musala mona mboka miyake bonne santé. Oui, santé ça bien papa, Dieu merci, bien vivant. Toyambio lelo oyo na émission ya 4 na Congo France toza lelo na 4 na Congo France toye to sala musala parce que ba yebi biso ba yebi ba pe ba yebi biso te ba yebi pe biso te toza toujours wana to meka ko aider bande ko na biso to bimisa mutu pour to servir mboka. Un point de vue na wezani ya komona après avoir démission ya Ilukamba après avoir kolongola Ilukamba na Assemblée nationale na motion ya censure lelo oyo ezimo batant pour que chef de l'État a nommé premier ministre d'abord avant to compte d'abord na kati ya masolongo lecture d'une autre point de vue na sala le leni ya komona Michel Sami Jean-Michel Sama oyo azali premier ministre lelo na mboka na biso na âge à 43 ans. Oui, merci vraiment papa Dieu merci. Na Motuna vraiment bien il m'a foutu vraiment un grand journaliste historique donc vraiment na vraiment ne sengo makasi vraiment donc satisfaction na population congolaise et satisfaction na communauté internationale parce que historique na kati ya mboka oyo Congo RDC ya komona jeune il y a 43 ans Oyandimi qui a travaillé na vision ya chef de l'État pour nous avancer surtout makambu ya est social, la paix, sécurité et développement. Avant tout contenant makambu ya Michel Sama Kenge parce que omani ilukamba vraiment parce que le VPP parce que le VPP vraiment azalaki entourage ya badongola misu bakabili baipo baipolitika nambi ye pa utipe kuna oui pa utipe to solo lango ndoko ngai oui parce que oui on a biso boye ilunga azalaki na ba injection moko diabolique pour na ko sali image ya chef de l'État mais ilunga a compris que les seuls uniques ezaka chef de l'État ou a commis na double brassard président ya ba congolais président de tous les peuples africains. Nomination, il y a Michel Sama, en tout cas vraiment, et c'est Pelisibiso, Tondimi Yango, Tobeti Bravo. Et c'est Pelisibiso Nanine. Oui, pourquoi? Parce que chef de l'État a un pouvoir discrétionnel. Hein? Il y a Yemoko. On nomme Mouta Ouzo travaille na Kabila, travaille na Kabila, on nomme na Mouta Afandate. Tout ce qui est bandano Abimanil pas bateau ba yebia ça va à travers na pouvoir passer te fa nommé Kabo. Tout ce qui est papa dit merci nani Malembe. Président Félix a un pouvoir moko discrétionnel. Il y a que ça la choix. Il y a que nommé Moutou Oye Alingi. Il y a Batu Ebele.
oyo batambusi sango mabe ba fake news na ba réseaux sociaux na kombo ya Katumbi na kombo ya Bemba na kombo ya Bayati Lukwebo ya AFDC mais président asali sagesse ya roi Salomo a nommé Sama Kenge parce que kobima Sama Kenge asala ki déclaration na ya biso radio à la kati mboka alobi a retravailler na vision chef de l'état na vision ya union sacrée véritable vision surtout makambu ya STRDC surtout citation ya grand Katanga alobi taille ya gouvernement bonne gouvernance d'aider social la paix développement wana Sama au pays Lukamba pas banda alobaka ngo non Lukamba alobaka pas tellement makal besoin parlementaire na assemblée nationale a pesa ki plan na ye ba betla ke maboko Lukamba zala ki na nzela ya bien mais tellement zala ki faible na batu oyo ba travailler na bango tanga zala na kati ya FCC mais lo Lukamba komi ko regretter toujours na dossier ya Sama Kenge zali congolais di sang mona ya mboka abotami le 4 août 1977 na France. Tanga pe parcours ne asali wapi? Oui, non. Non pourquoi yo otangi date na mo otangi te parcours na. Oui, na soloba. Parcours na politique e na 2006. 2011 député Elikas. Ozolanda a travaillé ancien ministre ya sport. Oui, écoute. Na gouvernement ya Matata Ponyo, Moutaka a construit stade municipal. Non, Kabila a déjà passé déjà tour ya Fachi pour faciliter la paix sociale bientôt. Oui, tout on a toujours na chambre na Sama. Bon, merci. Au moins on peut Bakango. Kabila ayaka na mutu a na kati ya Congo. Agala mutu te. Abali awa aboti awa azimbongo awa asali ba crime awa bientôt place na na centre pénitentiaire au babengi prison ya Makala la proposition s'engager non na personne information est bien parce que papa Etienne Mamulumba non moi suis Tshisekedi c'est de ça yanga émission qu'on conseille pouvoir qu'on le vérité parce que Hippolyte papa Etienne baki yango a la prison awa na Makala ça un problème sérieux. Les Kambouya Sama Kenge, Baimboka Botika ko déformé, Yamabe, to construit assemblée, to détruité, Azamona Yamboka, parce que Mboka Oyo est na batu ya bien, mais système ya Kabila, Oyo détruit pays, Bayat le Kwebo, informateur, Osali majorité écrasante, à où tu vas, FCC, mais à boy système wana alingi yangote. Papa Tshisekedi Etienne Wamulumba super héros national, prophète politique. Asalakana Marshal Mobutu, trois fois premier ministre, ministre intérieur, mais aboyi buzoba ya Marshal Mobutu, aye nangambu ya le peuple d'abord, aye nangambu ya revancer pays, n'importe qui opposition, hein? Baimboka balongola vima bloko wana Kabila ya ana mutute. C'est comme si son Hollande bien, c'est comme si Bino Bayi des pays pour travailler na chef de l'État, na pouvoir au banda Félix a comme na pouvoir, Bino Boyo Kotika na Bino ka bateau ba uti na bango ba yaka bateau ba Boyo Tika na bango bateau. Parce que bateau ba que non, premier ministre a Koko Bimata na IDPS, premier président Assemblée nationale na IDPS, même pour moi na ba ministère pe Bino banda bo bandili tsango bo Tika la na sima. Ça dit ba o ka bateau ba c'est comme si IDPS bozana bateau bo Koko Bimisa bazana compétence te ba sima poste wana na pe bo permettre Papa dit merci et le côté de Sayo Sima. Pour que la Simate, ma caméra déjà la table ya chef de l'État. Mbokeza munene ba poste ezali belé, ba beaucoup mestre, ba ambassadeur, ezali belé. Tata Ekolo aza président IDPST, aza président du peuple congolais. Aza na pouvoir na ba pouvoir discrétionnel. Il y a que ça la choix pe ya nommer mutu ya lingi. Toujours où est le latin? Abeti Bemba na Moïse Koubate parce que tout le monde apparemment bandaka babimisi premier ministre ti lolo to sa na émission na moni place mon côté Bemba féliciter premier ministre oyo Bemba kutu auti ko tweeter lobby on a plus information oui Bemba tweeter mais c'est oui Bemba a félicité nomination il y a premier ministre jeune 43 ans historique depuis Congo et ça là
même là c'est plus longo le Mumba pas là qui premier ministre à Gênes quand même. Alors Boye avant le Mumba c'est Nani Oyo Nani Sama Michel a félicité ngo, Peter Pam a félicité, Herman Cohen ancien chargé aux affaires africaines a félicité. Yeko Takei Musika alors Boye Michel Sama Kenge a une expérience, il y a budget national. Mais oui, on a Herman Cohen, on a vu parce que on a Sama Kenge, déjà j'ai camine. On a coqué au salam Moussa, tout le temps déjà j'ai camine. Toyebi j'ai camine. Ah? J'ai camine de Mati. Oui, on a sécurité. Production et production et Mati Makasi. Par rapport à l'époque il y a Kabila. Tant que chef de l'État a nommé par ordonnance, a nommé Papa Gédéon Kingwaku Mwanza na SNCC, a nommé Yé na Jekamine, ministre et portefeuille kabiliste, a sont compliqué pour nous signer pour Babandi Misala, mais sous pression, Babandi Misala, le SNCC, ils ont été très bien, le Jekamine, ils ont été très bien, les Kambouya fraude. Il y a des minéraux de sang, il y a des peuples congolais, ils sont massoutés. Il y a des gens qui ont essayé de se faire, ils produisent des canaux, mais il y a des journalistes de Congo à Awa, des peuples congolais, des informations, des Sungaï, parce qu'il y a évité à Yeba. Parce que comment il y a une chaîne privée, on a commis contre la nomination du Premier ministre. Parce que on dit que c'est un dossier criminel, un dossier belé. Mais nous disons merci au Nabi Boye. Que peut sa confiance na premier ministre wana a aussi na vision un chef de l'État a lobi yango yimoko justice ezali pona mutu nyonso tout voilà malobani tango zo lobakeno a aussi na vision chef de l'État to bombelo ka ba image oyo à la longue et comme que non bobé bichi moïf nani fayu la tête ko sala près de presse a lobaki que non union sacrée union sozo sala mesa deuxième grossesse ya FCC automatiquement tokoki kopesa lelo fayu le raison parce que na silisa question mona mboka za kimia kubanga te ngana otuna mituna za kimia na yate na zate pona becho oli baku lelo vraiment na otaka mituna ko tuna mituna alobi que non FCC union sacrée par deux alliés deuxième grossesse ya Joseph Kabila ya FCC lelo automoni Sama Aouti, Azaki ancien ministre, a travaillé, Moïse Katumba a travaillé. Est-ce que le lot oyo batu bazo ko comprendre que na ba ko kopé ça fait loana raison parce que union c'est que le lengo tozo ke to mo na peka la plupart bato bazaki wana ba travail qui ba kozonga kaka parce que ti le lot oyo ko mora ya cité ça non parce que ça m'a travaillé qui déjà. Merci vraiment na ko bisa ba yimboka na ko tanga te kombo ya mutu wana. Parce que lui, notre commun a été. Parce que Azali. Résistant. Oui, Azali politicien, cadavre sans Courbillard. C'est-à-dire? Mais oui, Azali politicien, cadavre d'Assi Akoufa, mais sans Courbillard. Donc, il y a opposition, ils ont fort. Il y a une pression de chef d'État à travailler. Il y a opposition qui est un tribal mal placé. Si vous êtes vrai Congolais, il faut une histoire de Mboka Oyo. Ndenge Bandaki, Ndenge Ekomi. Mboka Lolo et Baby. L'époque il y a Fatite, on a dit merci. L'époque il y a Kabila. Kabila il y a une destruction, il y a Congo. Banzela et Baby. Donc, tu bandé tout. Tout bandé. Je peux contribuer, moi, je vais mettre $, na kosuna souffrance. Je contribuer à ta gamme. Les Kambouya dollars, ils sont Fatite. Je peux contribuer à moi. C'est expliqué par Mboka. Très bien. Il y a des cambistes, kamikazes, kabilistes. Oh, bah ça n'a pas point chaud. Le col na Sabena, na couloir, quartier 1, des bonhommes, Ropongaba, super et terminus Limba. Il y a une mission. Parce que bateau basali, na 21 ans, que je m'en occupe ça, cambiste wana, tant que vous changez votre licolo, c'est là bango, bako sali image de l'État. Le peuple congolais a coupé l'histoire de bloqué Mbok, bateau 20 ans. Mais ça déjà par terre caduc. $, bientôt et Rokita. Pour votre information, il y a bien. Tant que vous dites Mbok, ça est inédit. Il y a Michel Sama, on a parlé des nations. Après c'est BG,
Mbalamoko remise et reprise salami na banque centrale. Donc directeur général il y a l'administration il y a banque centrale. Entrant sortant entrant. À cette déclaration, à lobby à retravailler pour la vision Yamboka, il y a chef de l'État, Dédé. Crédit et ça pour la montée surtout le cas de Yamboka la banque centrale. On est monsieur Boye, pas dit merci. On est été monsieur de Bosso, Trozonga Awa, les Camerounais au Calamité. Question sur peut chiter na sujet oyo est-ce que ça a cause na possibilité ça a cause na possibilité encore résoudre ba problème ton ba moment oyo enjeu oyo RDC ça ko courir nango. Oui, à ça vraiment mutamaye les hommes forts à ça vraiment bien vraiment à ko résoudre tout à calamité tango azo former le gouvernement ba investir gouvernement à calamité makamute tomboli alors ça vraiment bien vraiment tout le gouvernement au bateau batiko le capona yo so to bito tuna yo sala comme premier ministre nana ngako ko zonga ko banda bona IDP yemoko na lobby yemoko te na lobby na yo te take o sa pe communicateur to zo bokela mamunyo so bende nini mona mboka na lobby na yo ke lelo oyo ba lobby so ke non nanya ko zonga tanga biso ta na IDP ça 3 personnes na gouvernement o se bibi bato o kala bazonga na biso boye na za mutu ya mutu te non na bi oui Mutazonga awa azati. Ozolanda. Même les IDPS Mutazonga bien. Nabi IDPS c'est ça le ministre Yamboka. Ozolanda il y a parti de Songoloté. Il y a parti Yamboka. Nabi boye. Ba ministre o Barozonga na o Barozonga te etalinga ité. Etali premier ministre ebindeni au sala eloko wana. Merci pour kimina question. Non, yo kabino o comprendre que no ba IDPS ba ministre na bino ba sala eloko na biso yo. Non, nabi c'est IDPS. Même il y a politique parti Songolo. Nabi mutu arozonga te to tikamboka avancé na ba nouveau ministre avancé papa ekolo atindaki chef à ça l'audit na tous les ministères avant remise et reprise na ba nouveau ministre au bakota na kati réunion sacré. Donc yemo ko lobi yango lui Michel nani pardon Michel Sama alobi yango a travailler na ba jeune garçon na ba maman a travailler na ba médiocre. On a maloba suka premier ministre. On est habillé on beto suka mobe na bombelio 39 ya IDPS to zwa ki on a émission te IDPS ko kisi 39 ko ko tangela biso elo connu na IDPS a lité pendant 39 ans na o lelo o ko bakeno lit na biso lelo auto récupérer yango. Et deuxième question, est-ce que ba o nyonso ba bundi na lit wa IDPS te ko ça l'autre 39 ans soki bazongi na bomoy le lenge IDPS c'est pouvoir lelo bakoko za nesenga ko ba ke lit na biso to bande ko kana so to pouvoir to ko placer bo to ko sala boy lelo réellement ils ont salama. Oui papa dit merci bon c'est pour la makasi parce que to bunda qui état des droits ba valeur na démocratie surtout le kambu ya banti valeur yango salami parce que IDPS de deux côtés. Oui, état de droit. Ça livre vraiment na mboka na so tu ota caméra ko ota vraiment on répondre bateau bazana ndako. Pourquoi état de droit et continue le peut avancer na histoire il y a Afrique centrale attendez en Afrique centrale bakanga directeur ya cabinet hein oyo ya BBC manche d'état FCC bolobi bino mutu bokangisi bino bolobi FCC justice congolaise nde c'est qui dossier sur 100 jours programme il y a 100 jours ndeko di merci aux akamele makasia so ndima ko sona yo dabi pourquoi na sola na yo on a vu ce ndeko di merci état de droit avancé c'est la première fois bakanga directeur ya cabinet chef de l'état et ça la matin en Afrique. Deuxième première fois bakanga un expatrié na kombo ya Jamal Sami libanais et ça la matin en Afrique centrale c'est qui état de droit avancé démocratie évandi baza libanda ya Congo bamona ke Congo comme un pays moko respecté et comme un pays de démocratie pays à état de droit dossier éviter les caméras ils ont la qui lobby dans cour d'appel caméra c'est un problème sérieux soit caméra bimi et qu'on fragiliser état de droit caméra bimaté caméra agi ya système ils ont confirmé qu'à bimaté pourquoi Papa Koko Kayubi, maître Koko Kayubi, avocat de la République, à l'Obakiboui, va récolter le dossier belé s'il veut le caméra. Sur la caméra bimi,
ngai da lungo toche na tiki musala wana so comme procès politique nde bango mo ba parce que non parce que yo za un avocat ozo ko loba parce que yo po mo na ba source ya ba dossier o mo caméra asali o moni vite de caméra azana ba problème et belé lobby ba suspendre procès audience ya caméra lobby et katana ki siko boss est-ce que cour de cassation akata makamu na mesa vite de caméra à aucun détention médicaux toujours à ça centre Nganda hein parce que le bas là qui présenté dans avocat na prison ya makala c'est bon mon avocat to beta sujet ya souka na deux questions parce que to chité dossier à Chebea. Est-ce que dossier à Chebea tout le monde ba avocat na ye ba tu ko relancer ba tu ko ça ba point de presse tout le monde peut ba justo do bazaki libanda ba réclamer ba lobi que non c'est Chebea Mutabomaki et Chebea nani join nous Mutabomaki Chebea après avoir ya ngoto tu comment sous problème mais tu ko le cas dans le Lubumbashi qu'est-ce qui se passe dans mboka na biso oyo. Oui merci vraiment na motuna bien bon dossier il y a double assassinat Floribert Chebea et Fidèle Bazana ba ONG ba droit de l'homme ya biso na libanda basangani to mona ki collectif ya avocat ya Floribert basala ki point de presse ba déposer ki plainte na bango contre propriétaire ya concession o ba kunda ki Fidèle Bazana na Mitendi hein basala ki ngwana parce que tout ba déjà boyé colonel Djadija hein o ba cité na des policiers mbala libosto kungi salamate donc Gilles Ilunga ozalaki adjudant non ozalaki chef de brigade donc ba misivement ba élément ya vérité na liwa ya Floribert Chebea et basana ba kundaki bango na bloki ba scotch bango ba chasser les allés crime d'état parce que ezalaki bien planifié bien ciblé ya tuerie à des personnes wana en tout cas vraiment Kabila vraiment zali criminel ya mabe parce que vraiment il faut John Numbi azala arrêté parce que nous avons déjà dans résidence surveillée que la milité le lobby kuna kozala arrêté mbala ko ay awa ba juger vraiment pe condamnation et leçon na ba ko simana kati ya mboka na biso. Question merci beaucoup to commis vraiment na suka Bakatakatanga. Oui Bakatakatanga il y a une complicité parce que insécurité grandissante dimanche tatongo to bonaki Bakatakatanga baki batake ka militaire ba ibisi armée mais to comme comment que commandant ya ville commandant à 22e région militaire basana kati aner mais batiki batuye so butuwa puis baki bayibi bazui banduki na balance sur roquette mais mokonzi mboka commandant suprême batindaki ba JR ou ba komaki ba maîtriser tous les situations commis calme na kati ya Katanga kimi awa ekoti mais toujours service et ça la baketi ba ezala ki boni nini oyo ekomaki parce que tous ali bana Israël ba dit nord de la Bible en Afrique centrale terre promise yango yo déjà tout traversé mais rouge. Merci beaucoup na beto mo bloko na nga souke sanga atene émission est-ce que vous êtes conscient que le lobo za sous esquiste oui ou non il y a question na ka oui ou non est-ce que vous êtes conscient que esquisse les allait souster parce que vous avez déjà dans l'Assemblée nationale, vous avez le Premier ministre Nabino, vous avez battu, vous excusez les actes de 2023. Excusez les actes parce que dans le Congo, donc il y a une joie. Merci beaucoup, Tokomi, vraiment, dans la émission, le Oyo, na Olingana, peut se parole à Souka, pour le parole à Souka. Merci beaucoup, tous toujours, on a tous le peuple congolais. Un mot par rapport à la chaîne ya Congo France, un mot par rapport à l'émission, un mot na bande ko nyoso bazuli baku ya kulanda. Merci vraiment ndeko Dieu merci mutu ya Yambo ya Mayele un homme de la sagesse très intelligent. En tout cas vraiment chaîne Congo Congo France ya nani ya boss Didi Didi Dipumba. Ah oui, Nanda Kaye vraiment bien, Albarama très bien vraiment, surtout dans ces plans qu'on a absent na sagesse divine, on va passer dans colonne vraiment. Merci vraiment vraiment toujours continuer parce que toujours la lutte c'est ça qu'on continue. Il y a une mission qu'on dénonce tout et ma belle vraiment. Moi t'es mingi na mbemba de Paris il y avait maman Annie na France vraiment na bosana kioté, vous allez vraiment ébélé mbemba il y a ba Patrick il y avait de Paris. Il y a un gars qui a mingi Paul de Bundes na Allemagne Berlin et des sorts de Mobali ya Mama Paulina
Alvan Ozana vraiment mutunanga vraiment aux États-Unis namboka ya président John Biden en tout cas vraiment bolingo bomoko vraiment union fait la force tout sauver toujours pays de nos ancêtres mboko batikela biso na bakoko na biso to bundele yango parce que bana biso bamona vraiment mani pacifique oyo ebimi déjà na pesi pe mbote mingi na mama ya mokonzi ya mboka mama Marti Kasalo wa boteli biso Jésus Christ de l'Afrique mama wani vraiment nzambe lelo yango bino bo kaka na si il est festé écoute makambo oyo ebanda votre pouvoir depuis opposition de Kambuya Beto la lumière il est passé ils ont parti historique moi mboka to comme non mon numéro nangai Luka abenganga vraiment passé par là plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp obengai tosolola toujours nazali na service ya mboka langai na service ya IDPS patrimoine ya ba congolais c'est que nazali l'icône ya peuple congolais parce que nazalaka de 6h à 8h na zandu bokasa du marché croisement commerce parlement la lumière et comme ami na miyaki na bande ko bazana sima langai en tout cas vraiment bomoko bomoko ndi tokolonga toujours le peuple gagne toujours. Merci beaucoup aux ala kebela kolanda biso toza wana Dieu merci biemba toza toujours awa ticket na le ba merci na boss merci beaucoup na chef na biso Kenjo merci beaucoup na Onésime na sima caméra merci beaucoup na Josaphat Mwanza yo yebi pourquoi na bino merci beaucoup na Josaphat Mwanza merci beaucoup ceux qui ndeko aza na lingi yo asepeli na yo aza toujours na souci na il fallait ko yebisa ke vraiment merci na vie ya mutu nyonso il fallait kozala reconnaissant biso tozala wana te pona obundisa bato mais tozala wana pona ko servir mboka parce que to mi yebi toza banani pe tosala nini parce que vitesse to ya nango na 2021 oh vous avez makasi botika toujours branché na ba programme nyonso wana merci beaucoup na mon vieux Richard Tibangu na kat na mboka vice président ba congolais nyonso na kat na États-Unis na kin awa toza na okaka wana na kat na Congo to fêter na yo to sepela na yo botika la branché côté na ba programme ya Congo France to côté na émission za koya Congo France Simple comme Masolo danger, Masolo kitoko.